Sanga nazali susu na esengo koyamba na plateau na ngai sango ya Jani ekutelaki yo na ndenge nini ekutelaki yo wapi koyoka kake na mato ebeti nga ikone na biso ya Jani abilité ya Jani akenda poto 16 yango ya Jani azongaka te tomonaka ba Anse Luzolo bazongaka ba Apofireze ba Igor 2 minutes ba Maxi Bondowe tomona ye azonga te soki akozongela biso ekozala ebembe ya Jani atiki biso pe ya toze pa ba ya Jani mama ba ya Jani yeyo mama yeyo nabendi ye penza mama yeyo to bandeko ba ya Jani basa l'installation mama leke yeyo mama leke ba ya Jani yeyo mama leke yeyo voilà c'est mama leki ya Jani mususu yeyo do ya Jani aza na famille munene ya kosakana te yo muto osali ye boye baki aza na famille munene yo aza na famille mukie mama no kuta kufa oya te leki no kufa oya te mama no moteki bilamba na bwaka nzoto ya gambela oya te ya Jani azola bino ndako bovanda yo na libota no nyonso metande osali famille oyo tiki bango na passe na motema mama mukolo boye akunda mwana na ifali mwana nda akunda ye na bwini yo nzambe atala yo ekola bayanje za ekolo moko mabe ekola mabe makasi yo ifo tozona Ethiopie osomba biloko na poto meto surtout que bimi na Ethiopie yo pena to salo bongo ozokisi mitema batebele ozokisi mitema batebele vraiment la bwini yo nzamba sunga yo kaka nzamba sunga yo pe biso batutoye kotala la bwini biso yeyo azoko kotone te mawazaka kilo boyina boye ye mokuta omituna bili kambuni na mwa munene nzambe olingo la kisangana na moment ya tournage na okoka te boye bato bakoka koloba te po grande sœur azalaki wana talaka ya mao mwana donc ezalaki vraiment nini ti bato bamo okanga ndenge nini eloko moko alobi eza ya motuya alobi ntango président Fati azopesa bapasseport diplomatie awa abi mpona nini te abi tosengaki président talaka ya Jani abi kondo Jani alekaki na émission la brine avandisi ya Jani na émission ta ndenge bandeki komanipule ya Jani pomona ke ya Jani azalaki manipule zwa video oyo ya Jani asali na bana omona ke ya Jani aza na esengo te il fait semblant et pas batouke bana za en soi boye ya za babi peza mbalo sasa crise te akoma na mutu akobela bela ba tension mo rasali na écrit tala milangi ya masanga oyo eleri po melisa ya Jani po estoma tango mobala azokata motema la brine azalaki wapi ya mobala kati motango mobala ko soki tango ya Jani akoyaki peut-être soki mutu azalaki wana ngasa intervention je mona que la femme a question na ndako azalaki te azalaki pa mobala na pas Joël ne kuna et pas voisin bongo ze matika na ngala ze ma Jani to sasa ozomona la brine azumu azonga wa pete pona nini atazoyoka biso te ya Jani azongaka te kwa nini eza bamonda si je savais ya Jani azokalikile pe Jani fa ya kombo eza nanu nazongaki peut-être nabandela nabunda kaka yora un jour nazwa mokanda ozomona la brine ya motema mabe ya osali combien d'années 15 ans babengi yo mama mpona mutu wana ozomona yo moko omivanda omitali papa bana nanga mpona oniokola boye mpona osale mabe boye tika name kopesi nano nta mwa esengo obi combien na poto na bavia Jani akota na bandako na bango wana Jani aboyaka mpona la brine
Pe balobi la brune ngo ya Jani muta sala ba effort ba moyen na ye akota poto. Oh mais oui. Bali wa mema kai na Turquie paraît-il bakangara ye. Bakangara kota prison. Akota poto ya Jani kaka na mbongo ne ya pasi oyo. Desala ke la brune ya. Ndako la brune akomela ndako ya Jani ndako la brune. Voilà, mbote la bayebanso bazuli bakuya kolanda biso na mwana suka ya famille Libota biaka zanga. En tout cas, to sala ka musala actualité e benga biso. En tout cas, toza na mode matanga to utiko perdre artiste munene ya mboka na biso icône na kombo ya Jani Faye. Ya Jani utiko tika biso et puis c'est vraiment pas si na toute la communauté ya artistique na biso nyonso ainsi que na famille biologique na ye. Mes sincères condoléances là je présente déjà Tolela ya Jani ezanga ya bino Samikra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. Kolala kolamuka eyo bengolu tangu nzamba obomba yo tolala tolamuka tokumisa kaka nzambe parce que ya Jani pazaki moto lokola ngai na yo et lelo akomi kondo, lelo akomi ebembe, lelo akomi mowei. En tout cas et ça là vraiment pas si montabilité asalika ka crise pona ko akese makambu oyo nyonso ezoleka na etando ke babaka mutu soki akufi ba vérité bimaka ba makambu ebele bimaka oyo lelo to yoka ya Jani akufi na souci pona makambu ya labri na et surtout pona makambu pe ya mukanda et lelo nazana biaka zanga to mikampe ko sala analyse ndenge bo mesana toujours kolanda biso na lobaka yango bolandaka biso na etando eketo betaka ekukete me bokulandaka biso massivement soki bino botali biso te seke biso tokotala mate. Un grand merci à Willy Micheni 00243 Koda Mboka mais c'est na kaka moko. En tout cas tokufeli ya Willy talarara yo de génération en génération muto ebi pasi ya mozangi ya Willy Micheni daju fongolela ngai etando ekena ngai. En tout cas tokobwaka bwaka parce que tozana matanga tolela ya Jani. En plus famille Libota tozala toujours à focus tokota distraction te malgré matanga kimambangu na lombango na Bellevue TV tala femme na biso sous les drapeaux. Ok, pe la Candy Star Otali fruit interdit. Dajou, merci beaucoup. Biaka Sanga, Nazali Susu na Esenga Koyambo na plateau na ngai. Sangwaya Jani, écoutez la kio na ndenge nini. Écoutez la kio wapi koyoka kake na mato ebeti nga. Icône na biso ya Jani abilité ya Jani akenda poto 16 ans yango ya Jani azonga raté to mona ba ans luzolo bazonga ba apofireze ba Igor 2 minutes ba Maxi Bondowe to mona ye azonga te et soka kozongela biso ekozala ebembe ya Jani atiki biso pe ya son âme. Vraiment ça fait mal. Sangwa Jani ezwaki biso tozalaki na tournage ya Égérie Cobetox amba je te jure na miso ya Nzambe obi soki likambo ezoya ya monene amba ezalaka na basigne elakisaka naoloba no etombaki mpe le même jour tournage ya Maman Marie-Hélène alaki mpe na tournage naoloba no oyo ebandaki koleka na tournage ya Égérie yango ebandoleka na tournage ya Maman Marie-Hélène parce que tozalaki na bato oyo tobenganaki na mbala moko osonziki babengo mama bona amba
banda nakomaki kolala kolemba modèle wana nanu nalemba bongo te bana botama na oloba na yo nzambe alola témoin nanu nalemba bongo te bongo couper action eloko pamba ti nazoyebi biso bato bakotala moto akopesa le meilleur na ye te ti hier mombo ekomaki tableau je crois ya ye moko ya géri nga nazongi nanga kolala ataka dipi nagangi makambo nini nango oyo telefone akuna mpe ekomi ya gérabi te seke ya janifa ye moko asalaka babezi na ye aluka créé eloko ne mo boye ya géri oyo ekomi adie boye na boye mbala moko appel ekoti tobengi moko bane kotone kota ya mama Marie Hélène tobengi abie na michoko tune eza boye mao banda yaki awa azokokotone te mao azaka kilo boye na boye ye moko to mituna bili kambuni na mwa munene nzambe olingo la kisangana na moment ya tournage na okoka te boye bato bakoka koloba te po grande sœur azalaki wana talaka ya mao mwana donc ezalaki vraiment nini ti bato bamo okanga ndenge nini yale komi ya milelo nazo biso ezalaki pasi okokosupporte te na minute wana boye tokitaki na siège na bango na butu wana donc eyaki milelo naoloba no famille ezali adresse ya famille eza mais bacomédien misusu bazokutana bango na siège na bango wana place barepetaka na popo kabaka wana netiecheri wana samigra sango ya jani toyoka na biso basanga matanga esala pasi me ya jani fa ya te yaya ebonga ata moto akende akei azonga akei azozonga ya jani bana akei ça fait 16 ans mais ya jani azozonga poli d'autre part otala ya poto ya paradis te amba toluka na Kinshasa mbongo eza ozomona tobunda vraiment amba na Kinshasa mbongo eza nzambe soki abe opambolo na bakongo opamboloka na bakongo ozomona otala loka bayajani boye yajani obi na nzonzi eza na mwana mobali moko ta banofuta maloko ya jani so ya jani azongaki na ye balinga bandowelela ye ya jani naloba no exemple moko mokie msu bato bakomona ngo vaste ya Pasteur John Pasteur John ake nini ake comment otala pays non azalaki na Chypre na pays o nini onzeli na Allemagne babilo moya ya bongo Pasteur John ake amoni ke akalikile avanda na ndako abeti machine me batango nga noni navanda wa navanda na ndako eza batango na olekisela Kinshasa parce que chaque jour na bando asala émission moko $20 abeti yango machine abi non awa eza lokola naza komiboma carrière na mizonga ozomona nalandi Maxi Bondo eloko moko alobi eza ya motuya alobi ntango président Fati azopesa bapasseport diplomatie awa abi mpona nini te abi tosengaki président talaka ya ejani abi kondo jana lekaki na émission la brine avandisi ya jani na émission ta ndenge bandai komanipule ya jani bomona ke ya jani azalaki manipule zwa video oyo ya jani asali na bana omona ke ya jeni aza na esengo te il fait semblant epa bato ke bana azasala en soi boye ya tala milangi ya masanga oyo ebimi wana na kati ya ndako labwi nakoma kotokisa baseleri po amelisaka ya jani mpo na estoma ntango mobali azokata motema labwina azalaki wapi yaya mobali akati ntango mobali akosoki ntango ya jena akoyaki peut-être soki moto azalaki wana nga asala intervention ezomona ke la femme ya question na ndako azalaki te azalaki epa mobali na ye epa joel ne kuna epa voisin
Oh, bongo zema tika na ngala zema ya jani to ça semblant Aza suna zemi. aza na zema mbali mususu Ana la bébé boye. la zemi. Oh, Moi ça m'a beauté. oloba na yo la brine ndenge aza bongo apesi pasi, je m'excuse kotala mama baya jani tala oyeba yandi bazala za bolingo mama na bana na bango Ya za basakata. donc tala bolingo mama wana Aba mwana na ye penza likonza famille. Samiga ya liboso. akomaki likonza famille Samiga ya jana okende osala mosala oyo star monene kwa Jani Versace ya jana okende osala mosala oyo akana na vie te asala na vie te kaka mpona pauvre mama ne wana lia kaka mpo bana nene Kinshasa batanga bazala bien donc amoni kende eza boye donc ya pas moyen donc le seul moyen aza nango nakoki kofanda boye te même osi ata mwasi aniokolinga il faut naluka obila brine mama na se eza biso likolo eza nzambe Samiga mutu asali babengo mama peut-être toyebi te azwa mokanda eza kanali ya Jani ozomona la brine azongaka pete mpona nini ata azoyoka biso te ya Jani ozongaka te kwa nini eza bamonda si je savais ya Jani azokalikile mpe Jani fa ya kombo eza nanu nazongaki peut-être nabandela nabunda kaka yora un jour nazwa mokanda ozomona la brine ya motema mabe yaya osali combien d'années 15 ans babengi yo mama mpona mutu wana bazofuta mbongo ya bana mpona mutu wana okoki kozala na maximum ya bolingo te ya respect te envers mutu wana okokanisa ata na bolamu moko te ate ata alobi na nga abomane libala azalani na basine misusu boye na boye mais batalaka mpe nanu mobali mobali alobi na nga likambo abebe mosu mpona likambo boye nameka na okochange peut-être langage ne mpe esa nini ekochange mais ntango yo oza na balangage ya mabe mpa mobali isami ozobanga na mobali te ozoya kokotya mibali misusu na ndako tala video etakobima la brine na mobali nde ya jeni azoloba abi botala la brine ndenge akotisi mobali alali na mobali na mbeti na biso na lit conjugale ozomona daju appelle ozomona yo moko omivandi omitali papa bana nanga mpona oniokola boye mpona osale mabe boye tika name kopesi nano nta mwa esengo pete obi combien na poto wana bavia jena kota na bandako na bango wana jena boyaka mpona la brine mpe balobi la brine yango ya Jani mutu asala baeffort bamoyen na ye akota poto po mobali oyo amemaka ye na turki pareti bakangaka ye akota poto ya Jani kaka na mwa mbongo ne ya pasi oyo nesalaki la brine ndako la brine akomela ndako ya Jani eza ndako ya la brine te ozomona la brine batokange awa récemment awa na badécembre na nini ya Jani na bana baoloba na mama na bango osali mabe komo okosala bon okotya mobali na mbe non la brine anyokoli ya Jani anyokoli ya Jani tika ya Jani akende opema likambo moki okozwa biloko ozobuwaka biloko ya mobali na balcon na ndako na ye toyebaka ya Jani azalaka na mokanda oyo euta kobima awa la brine abwaki biloko ya Jani libanda abengani ye aki kobota na mobali mosusu quelle humiliation ya tellement azali kaka na azoankese makambo nani Maxi Bondowe alobi eza na bacomédien misusu bayebi te ke ya Jani Faya azonga na ndako ya fille wana abi potokomaki déjà na baide mosusu toluka ta quelque chose tosala boye soit azwa mwa ndako ndenge azobunabuna na misala na ye soit akende Belgique alonga place tozalaka tala bakoma déjà na baide moko Maxi alobi
fille nani ndoki oyo avandisi ya jani asalisi ya jani émission mpa finga bango bacomédien tala ndenge bande akoma nivo komanipule ya jani parce que jani ayeba ete nazalaki so na eloko te mpo mona vomaki ya jani azalaki na esengo te yaya totalaka video ya bana ya jani avandi na elongi ya kokanga kotala mama na ye famille na ye bazoloba sabikala brina kozala na kimia te omoni zemi wana na brina aza nango aotika oconcevoir te ye mafa kota 20 mois noloba na yo ye vraiment va kokisa 20 mois asanti douleur o famille ya jane yoki ya likonza famille samigra basa na ye mafu po toyoka bavoice o conversation basolaki na ire ndenge azoloba avec arrogance tala eloko moko alobi eloko moko alobi bamaxi alobi nga te na bomi ye bosala bino balive se bokosala nga na olela na jani bino se bokofinga nga na vai na se na olela na jani mama olukaki okita mutu na se po oyo ozwa kimia mama ozala na kimia te kaka ndenge oyo tromonte ya jani mwana mwasi loba likolo eza ya mama na yo mais babi ya jani akufeli nde bana mpo azongaki ye ndoki yango ya mwasi yango alobi bana baolela ya jani baolela papa na bango nde ya jani ayebisi ya jani aya chambre moko eza wana ya jani akoma kofanda azoloba mpe alobi ya jani alinga mwana nga mwana oyo awuti kobota abi abanda kotikele ye ya jani yaki ake osala na ye bacourse okende olali mpe na mobali mosusu oye otikeli ya jani mwana oye mpe na basuperma mobali oyo alali oyo libanda oye nango mpe ntina ndako avomema mwana osokoli mpo ozobango non samiga ozala na kimia te labrina ozala na kimia te opesi mwana mobali ya monene bongo otali ata veste te so akoti na veste honorable obala nzela minu samiga te obi ke toperdre mama na elema na oyebisa yo babela bwina yango azalaka mwasi so mpe paraît-il ya po yango ya po firenze azala mwasi ya bacomédien presque ebelelikambo nini yango akangama na ya jani ya mvutima toni mpo oyoka eloko azoloba na voice wana ndenge baregistraki ye soki nango mpa aregistraki ye alobi ya jani eza bafamille na ye ngai nalati nanga kaka bere apamba ndenge nazwaki ye tofanda ndenge akufi na maboko na nga ndoki envoûtement famille komona famille baya jani ezoreflecte famille bandoki jamais po tala kutu mama nazoloba bi a chaque fois so jani aza na problème abenga biso mpo tobondela mpo mama mokolo bongo azocomprendre ke mwana so aza na problème il faut buka atia tolo na se aprie kobasa poto basala bongo pwani ya majorité eza basa poto nyonso tu te yamba majorité eza basa poto nyonso tu te ya malamu baza ozomona nga naza na Esther Doucouré ta ndenge azalaka aza bien na grand frère nanga bazwa te bavandi ozomona azopesa mobali ne respect apesa mobali ne esengo bamama na biso nani mama ya biso choba mwasa papa ya biso Gastino Mabila na kati ya Italie basali combien d'années biso tozalaki tosokola tokende jolie zai libele te na tolo lo tokoyeba mama na bana boye samigra bazaka bakolia biloko moko babibishi muswamba baafishe tu wana bairani kialuta bamifilesa baodetlesa wana banikilesa bazana mibali na bango baliaka kaka biloko moko yaya ozomona basa poto malamu bazali bamama Sakina wana bana mama Shera mwasi bamamita Dina banikleti Duma bazana mibali na bango na bandako yaya baliaka kaka biloko moko ozomona basa malamu bazali labrina aza eboka oyo esilaka solo te po niveau la brina liama et pas ba comédien à Kinshasa moi je croyais que peut-être ndenge akendaki poto bongo akio bandela vie ya sika parce que mutu
vu na biso bato tokoyo bateka totiaka ngo na brillant et puis toya otia ngo na très bien non mais ezalaka na bafaillite ya deux fois mosusu na 2023 nzambe apesaki nga peut-être la conscience oyo naza nango te lelo na 2024 donc il faut nazwa conscience mais la brine bana baniki ndumba na kinshasa oke nango poto ntina ndako ya libala oza ndoki makasi mama la brine osepela te abi ye paza na famille na ye paza mwana bato batika kofinga ye ya bomi jani te nanu bafingi ye te akofingama la brine akofingama ti mama la brine ma amona ke degré mwana afingami amoni mwa ete mama na ye koleka na émission ofingi mwana nga mingi bolimbisa ngai siko yo pesa biso ya jani kasi botongo bando osamaka mala famille eza komona te makambo nyonso bando oleka famille na ye bazalaki courant parce que ya jani abandaki kobenga tala video abwakaki ya jani biloko libanda ya jani azotanga so ekomba nani yango wana leka la brine tala ndenge ya na bino abwakanga biloko libanda nasali eloko te na kosimba ah non Samigra ça fait mal pitié ota tata mokolo moya ya jani ana bana na ye lebila mona ye mwana ya jani liboso laskoni fai aolela utala mwana mobali aolela papa aolela siko bana wana lobi bakopasi oyo bapesi bana yango mpo abaki ya jani azongi parce que bana baolela bamona papa bango siko ya boye bakomonaka ya jani lisusu te bana yango siko babanda kotuna ye nini papa aza wapi papa boye parce que bavideo ya internet etikalaka est ce que ntango mokoro ya jani ekoya bana wana bakoya eloko mosusu alinga bosana lelo balaskoni bakozwa na kanda bakitisi kanda ti epa baleki na bango wana eza mpona la brine parce que ayebi kotonga te ebosangisa te yaya singa famille ebendanaka ekatanaka te papa na biso azalaki na baproblème na leki na Samigra papa leki na biso ça fait 36 ans na Paris si je me trompe pas 37 ans omona babanda so babandi kofingana abandi kofinga papa babiloko mosusu bana papa tokolaki déjà banda osala page mais réponse moko ezalaki ya papa na biso bana leki nanga makambo anga na leki nanga etali naye komona ngo ntango papa akufi na comprendre ke bazalaki vraiment ya na leki atikala kolinga mabe atikala kolinga pasi ya leki na ye te lelo nga na bacousine nanga tosola bien malgré tout bango babotami na poto mais so naza na problème cousine nanga asungaka nga ozomona mais soki tokɔtaki rankine wana ozomona soki eloko la brine abosani yango wana oboti nini bana bazalaki na kati soki azalaki ya moka mama moka mayele alingaka bana nda kotiaka bana na conférence alingaka bana prote Samigra mobali loka ya jani yaya yo okolia na fourchette te fo leke na kiri nake na malembe soki olia na fourchette obunzi embangu siko la brine a perdre ye obi combien de personnes bavie ya jani wana tala mao ndenge azolela babiatika olela ya jani aimilia ye yaya alobaka ngai na kisa loba salasala eza problème te ya jani asala émission afinga ya mao biso nyonso to toyoki mais mwasi aleli papa bana ne lokola mao aza te yaya atali humiliation te Samigra nasopa makila mpona mwana mobali oyo yoka ntinga leo naza boye papa mwana ngai makiti tozalaka te ozomona nasolaka bien na mwasi na tia na ndako filo napesi yo mbote couple banza ya bino yango oyo ozomona tosolaka na pa mwana nga vraimen nakoloba bonjour bonsoir nayebi te so topesa nango mokolo nini mais na mwasi na ndako tosolaka kitoko wana makoma leki na nga ozomona lelo so pa mwana nga kufi Samigra nakotala teke topesa nanga mbote na janvier to nini nakolela parce que moto asopisanga makila na mokili liboso ye nakotala mabe te nakozala reconnaissant mpo lelo nabengama mama na Nancy c'est grâce à mwana mobali oyo ozomona donc Samigra la fille à question asali baerreur moko boye oyo peut-être vi na ye mobimba atikali na libabe moko boye ngai nayebisaki ye aolala lai na ye jani azolia na ye jani aza na wese aza na ye jani
ozana mbetu yo na Jimmy wana bosa bolingo bosa na Jani donc okotika ya Jani lokoto ya Jani alati yo lokola pantalon na mokaba po bango basakata ya biloko wana kokosa na tezwaka basakata ba lokola biso ba Kongo keba na biluka et surtout soki bango bayebi porte d'entrée ya liwa mwana bango te ya yo kitisi mutu ya msu ya baoba na bango mama la brine omoni place au sepeli na mokili kindumba vraiment ezoteya yo po ata mobali oyo azolisemi wana akosala mpe kanda asali ya Jani mobali yango mpa omona te azoyoka makambo nyonso eleka omona te ya Jani azalaki mobali oye mpe aza mobali oyo asali ya Jani la brine akosala yango mpe mobali wana parce que ye azo privilégié pardon bana aloba botika ngai na tika na bana na ngai nake otika bana na classe nasala boye est ce que kokende kotika bana na classe eza important toyeba mpe te ndenge bavivaka na poto bongo papa ya bana akufi yo ozoloba ozoprivilégié na oke otika bana na classe obengani nanu batu oyo baye na matanga wana obengani bango nga baofinga ngai bacollègue na ye wana te otali ata niveau ba libera misa bi Bianca tolobi te tokoloba ya koloba eza ya koloba eza Samigra po baza choqué batapoto likambo munene liboso mpe artiste munene akufa na poto bongo bando ya bango bakenda génération oyo ekenda ya baya Jani ya bapo Firenze esala vraiment mpasi tolela ya président Ansi Luzolo na posa la duchesse bane bakenda na poto baza liboso baya Jani dire baya Jani non yeba pete place wana dire baya Jani ko ouais en tout cas place wana nde toyeba te me base retrouva bango nyonso na kati na mikili ya poto kuna Bianca encore ya Jani to estime ke eya nzamba sunga papa na biso Fatou Beton Mukwa Tombolo notre président Tshisekedi président na biso Antoine Tshisekedi to na poso to lela ya Jani na biso tomona ya tapo bandake na 16 ans yango yo azongela biso te tomona ta ya Jani na cercueil kozala sombele suka bisanga Bianca zanga obisoki président Fati asali eloko te na matanga ya Jani Samigra ya Jani akokunda maloko ya indirgent akuna parce que azala mukanda te bakozwa ye lokola biso lokola famille na ye bakokunda ye te mama wana aza na posa ata kokunda mwana ya nsima ndako amona mwana ya suka pasi ya kobota mama Denis la brine mama Denis oza mama bana mama tofukami mama pardon toleli mpona ya Jani mama s'il vous plaît sala quelque chose mpona ya Jani eya mama tobondeli yo na bolingwa Nzambe mama ya bana ebele kota likambo ya Jani oyo tomona ya Jani ata na cercueil epesa biso makasi mama en tout cas message nanga nayebi ke ekoma déjà voilà nayebi ke message oyo ekoma Samigra mais matanga ya Jani ozala somo toshite wana parce que biso toza famille libota tobandaka makambo te mais bato misusu omonaka boye Bianca yo boye na boye tona posa tolela ya Jani na kali ya déjà mafine ebandaki déjà nini déjà naokaki mwa biloko mobo natali ngai bia oyo eza ya ngai ya solo nakoki kolanda ngo te Samigra soki ozalaki na matoi olingaki ocomprendre oyo président Gesho alobaki olingaki ocomprendre oyo mama Belvi alobaki biso mama Belvi totie nano na kote parce que ye aza mama aboti biso tozwa nano lokola président Gesho amba makambo alobaki navandi natali yango nga bino Belvi aza na bavaleur Belvi vraiment aza na bavaleur donc ebandeli ti na suka tokokota mpe kaka na sous le drapeau tobanosala promotion ya bato bajoue na kati wana Samigra toloba mpe etalama makasi ozomona donc nga vraiment nayebisa famille libota na regrete na bata na nga tu oyo natanga kombo na bango napesa bango makambo moko sans le savoir ke lelo bakozwa makambo boye
en tout cas toloba to un système à focus eza inapercité ezoleka inapercité parce que na mituna biso eza chamika dona zata na temps kutu ya kokalitile mutu moko te natanga komba songolo mpakala naza na temps wana te donc nga eza natala filme na biso epuis nalobeli ndenge batie mama na biso partout lelo ville mobima toyoki hôpital lelo na ntongo na mama alakisa mama tala mama Belleville mama azokamba bimbe bafinaka Belleville ngo na soni mwana bisi mobimba Belleville kitoko azaka nde kitoko boye yaye nazoyebisa yo esalaki nga bien ntango tokoti na ville na tie ezonga bitala mama Belleville yeyo non esali fierté donc toza na temps na bango te toza na temps wana te famille gra nzambe kaka azala na bango oyo apesi biso conscience apesa mpe bango peut-être bango nde eza mwa apasi bazwa conscience mpo mama na bango déjà lekaka merci ya bango nde bafingaka siko biso mama apekisaka biso donc esalaka kaka mpasi samina so navandi naza na eloko moko président Gesho alobi abi okoya koyambanga ndenge nini osilo nto ofingaka ofinga bacollègue na nga ata soki tosololaka te me baza bacollègue na biso eza na motu président Gesho nalobai na kodecevoir yo te merci mama Belleville pour la considération samiga mutu alingaka mutu ndatalisaka mutu valeur mutu alingaka mutu ndatalisaka mutu nzela ozolinga okende eza linia mabe en tout cas merci nzambe alola pambola bino abate la famille libota mobimba vraiment merci beaucoup Biakazanga quelques dédicaces tokutani vraiment mbala ya nsima quelques dédicaces na des vraiment bamboto eza na dongo lesa nzamba versase odoti lesa mama na lesiline mifi lesa motema ya papi Iran kialuta motema Richard Nadi kialuta Jocelyn kialuta Karine zanga Patricia Branco agence eza moko adage olubanda de Turquie Luanda de Turquie Paris epai wapi Rose Mengi azawana le roi célèbre Christian Ngoma merci à Mami Tadina merci à la grande H Mama Sakina merci à la maman Chéra Mwasi merci à toi Nicolette Douma ya Douma famille Douma Mobimba bambote na bino vraiment yango wana ainsi que merci Sami Grama pour disposer tant na yo vraiment pour yambanga zambalo la pambolo la pambola da merci beaucoup en tout cas vous s'abonner massivement na mwana suka famille bota to mata ikosala malunga makasi ezaki nga bino Sami Amba la Cléopâtre de la presse congolaise actualité ebenga biso to sala analyse grand merci à Daju na yo moko PDG madame la DG je suis là kitoko en tout cas toza vraiment en mode matanga ya chanya sa mutu moko azaki rancunier te azaki mutu moko azaki na ba problème na batu te tolela ye na limemia tolela ye na kimia azali papa ya bana yaya baleki leki ya bayaya en tout cas tokutani mbala ya nsima merci beaucoup bye